Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, bafa nyonso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Grâce Temo aye vraiment la kanda donc grâce Temo aye ko lobela ba sans papier et le kamusinga asiliki makasi alobi bokokani na bango est-ce que ba sans papier poto bokamusinga ndenge bokokani na bango batambula na carte d'électeur mais bino pourquoi bokomo tambula pe na ba carte d'électeur étant que na poto sokoza sans papier il s'agit papier oyo ba pesio même réception au tambula na balaba eza déjà papier ya kitoko que au tamboula na carte d'électeur mais bon ngana ko kipe makambo wana te ya ba sans papier to ya ba sans papier te bino moko bolanda grâce Temo sogelo bolini et salier wa silika boy po ngana za kozela akela nga ba photo ya sika oya Congo na page na mais nazomona ata photo moko te bolanda ye ebongi boyoka ye soka silikili nini soki bosalier nini mbote ba papa ba mama bande mbote barando na barandonete mbote bato balinga barando na ba oyo balinga barando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anorite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabong. Grâce Temo bonjour toleka Mbote bonjour ceux qui bonsoir ce pignon on a habité ça. Vous êtes bien. J'espère que vous êtes bien. T'as là, n'a bien. Toi c'est respecté OK? Bon mi kolobo c'est respecté. Bino ba to boyo komela na page na ngai inbox be osela nga ba capture buzo ba salité boyo tindela nga ba capture moi ngala na fandi na nga calme non ça makam na nga tranquille na occuper mututé non ça la vie na nga bino moko bobandi kwa ko komela ko sela nga ba capture yo tindela nga makamba buzo ba ngato na komi cap na sali publication nga na komi akoma chroniqueuse na tangi kombo mutu mutu na bino so disant à la chroniqueuse parce que songa na lobi ka komi chroniqueuse songa na lobi akoma chroniqueuse do ba rolo ba lisute pona ye mukondi na bino ba banga ba et ta biloko ba espèce de sans papier obo zanga mikanda na poto ngo bokenda eloko ko sala ezalaka te bo vanda na bokengela bana na bino wana bobota vous êtes là toujours ya kolandela biso bato wana Kinshasa bino bato wana poto so disant na lola bolanda biso bato wana Kinshasa pona bino wana lola bokipi mo bata lola biso tana Kinshasa bolanda biso pourquoi boniko boni balo bate po ba banga ye po ye nani mutna bino na so alala na bibembe c'est normal yango li mamba bibembe mingi so ki sa zo batinda ke no la na bibembe to zuma bibembe mingi so yo lo ba makambo DJ Arafat biso to lo bate po to banga ye quand elle a fait une chanson pour Arafat elle est ivoirienne parce que Arafat c'est une star et star à la nationalité te yango biso nyoso tout oyo ka musique a DJ Arafat to koloba ngona nko OK mbote boniko fiantant muto la na cave place yemo ko la ko telema te muto tout à balcon boni buzoba boeko babanga bino baloba te tant ya finga ba musicien boyo kaka to bofunga ba mbanga na bino fiantant mutana 38 ans na 83 soki 82 bo sa calcul bo bunda na 1983 âge ni na habité na makasi na calcul mental te buzoba maleki 35 ans mukolo sia
et nga na komi na banda bota non na désespéré te oh na désespéré te bino bomona poto lola nga na respect pour na bana poto nyonso so na kenda ke États-Unis na zongi faut te ya bino bomi poser la question te mono aki azongi ndeni oh so nga bino na banomi tu na ba question nga bino na mi tu na ba question mwana muke wa konda wa yaka munene te o mba na linga ke kandaza la muke bon poso na meko yaka na yaki munene balinga baboyanga risque ti baboyanga mama na kokate seigneur nazonga la via makolo baboyanga na kokate na préféré na konda zonga ka muke po père linga munene te na ya munene pona sepe sabino bandoki elle a chanté, elle a fait je sais pas hommage. N'habite ce qu'elle a fait là, je sais pas si on a bien un hommage, on a bien un insulte qu'elle a fait à la mémoire de notre regretté DJ Arafat qu'on pleure nous là. Bissognon surtout aux aba mélomane, ok? Elle a fait une chanson, je sais pas, hommage à DJ Arafat. Elle est ivoirienne, elle n'est pas ivoirienne, c'est une congolaise mais c'est permis de faire ça. Parce que y a loba makambo Arafat bisoto loba te poto banga bino, ba ma boma. Sia. Ba boma. So ba bloquer nzembo na biso ba tout bloquer ngo tanga sala ki ngo e ba bloquer ngo te ba bloquer ngo parce que les andi pour moi ki bo ma yele te bo ba kizingi ka ndemo désolé ayo to kata pour nos appels na fia ba appel ba benga ngama mingi bo comprendre na fia ba bo ba courage bo ke ba na bino sia ba lobate ya yemba nzembo Arafat azui mupenda tiki libanda azui libumwane kwe kata na ndamu ndamba bwa kengo libanda batu ba lobate parce que elle est venue se faire ko salir ma personnalité mutakufi batu ba non na mawazi photo e bemba na tiango na page bo monite bo pesa conseil te batu ba loba Bouzoba kutu te pe mutoyo ça bouzoba na bloqué yo, OK? Quand tu viens dire de n'importe quoi ici je te bloque. Boniko na komi akoma chroniqueuse. So na bi muta koma chroniqueuse na lobate pour na banga bino bo banani. Ta ba fio ba na proma je t'aime oyo. Bozanga je t'aime bo bota ka bana loka ma bata mi bal ba sundola bino nde bozawa na bokoma ba aigri bolanda bi bala bata bana mikie. Pour ba soit disant ba bokole la bino bana ba jita ba fio ba tula. Balobate po ba banga bino. Bazo banga bino yetanga finga ka batu kasi batana ba yoka capacité passo bino boyoka eza passa batu ba finga kalala kana cave na place pour bana ko distraire batu boke ko bonde la mami mikune azongi sa lukele place ta na cuisine là comme na place monter tout na balcon na plafond. OK, je suis fière de ma vie si je souffert, si on a souffert na passé. Lelo na souffrir te na banda botema ndena boy na uti États-Unis na zongi. Été abino te bomi te soit disant star na bino ke nene do zongat fa zongat nga star star mataka na njila kiti na JFK na New York star ye wana amati na njila kiti na JFK atambola zongi na njila vandi wana ne star star abaki ngunda na 3 pays mabome bino star abaki ngunda na 3 pays quitter le territoire ba place au souka te zemi pe moazo te matrice mitraille ba ezika. Ce qui n'a pas battu à la tête pour na banga bino na banga ka mobali na ngana famille na nge. Je répète. So na lo batte na banga kaka mobali na nga na famille na nga bino na ko banga bino po bosale la kanga nini ni na voyage ki boye bisanga bo moni nga na voyage na tintani na afia konzo te na afia nini te eloko nini na afia ya eloko na bino bosala wana obenga oni cotisation na afia cotisation te nga Obuninga na fia cotisation pour na lenge la bino poso na lenge bino te bosser la cotisation. Ma boma. Sia. Boniko balobate jalousie mais quand vous parlez de la jalousie là vous êtes sérieuse? Elle tend vers la ménopause, vous parlez de la jalousie, vous êtes sérieux vous? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Sia. Ouais que les filles entendent ceux qui bien bofinga na fia libabe na lingili so na ka fia libabe pona zala na mutuka na ka fia libabe na longo na ndako na zo ndaka munene makasi munene na préféré libabe nanga so na fia libabe kaka pona na longo Kinshasa na kenda États-Unis na zongi na préféré libabe nanga makasi
que étoile ya mutalala na cave nga baya ta bino na libabe na ngane étoile ne bo préféré ni bo préféré libabe na te ona matana njili na kitina Jeff ki na zongi na njili ke bo préféré étoile la muto ke na pota ndambu bamba lokali puta ki zubandi ya ki zoba bakoko na so banda ko lata na préféré libabe na makwasi zambe na lobaka te po za soki po na banga kabino na lobaka te po na banga kabino te na bandeli soki na lobaka te eza po na bangaka mobali nanga na bangaka bino te po nga na vivaka na cotisation te ok na loba et pour ça boy ça soki na bina loba bo sanga netingi bo lobelo mo oneti bo sanga o nga ebite bo ani loko sa te bo virtuel bino mono ye mono mu konzi bino ebi bilonge bino te so be mene lele lobo ya na bino te sko bino bata bo nga kina bino na bino te na bina libabe nanga na étoile mutalala na cave bo préféré nani banda bota na mo libabe na botu do na préféré libabe na makasi bino bolibo comme lokanga na comme c'est internet yango église yango bino bokoma mona ngo mabe ponga la comme c'est internet église na comprendre que internet c'est église te papa zalaka te mama zalaka te za mboka bana na bana mutako pesa mutu conseil internet azate toza bongo na préféré libabe na nga makasi ke fia étoile oboane fia étoile ma bome okieba na bino boya continue nga subu zoba te ya finga ka basta asala ka video ne bato ya finga na loka bana famille te ba ka mitima passer so ba lobi ne loko na bino na komi loka ngulu bo bando loba na bato ndako ma loka ngulu bo mona te ndeko ko loka ngulu bo mona te Bokeba na bino dana lobi bo multiplier ba faux compte bo multiplier bo bi ke ngape na loba j'ai une grande gueule. Ok, j'ai vraiment une très grande gueule. Si je parle pas, j'ai peur de personne. Sauf que je respecte mon homme, je respecte ma famille. Vous là, franchement, je m'en fous parce que na vivakana et konzote, na vivakana cotisation, te fona bonne de la bino, pour bosser la nga tinta ni pour na foutre billet d'avion. Non, nada. Ok, ok, Bonico. DJ Rafet, c'est une star. Tout le monde a le droit de pleurer les DJ Rafet. Nous t'appelons ça les DJ Rafet. Oh, y'a les là-bas, tu m'souba lobate. Na lobate na Facebook, na pas bino bo fungo la kampo mi sapi na bino ndero comme na téléphone na ngande comme clavier na pona banga bino ba fano ami krala oyo ba sans papier ba fia sans jeter. Ntene beaucoup ba aigri. Bobota ka mi bal ba sundela bino kana bana beaucoup mo la na mi bala bata ba mi ke balinga na ba pe binote. Ba china bino makasi bo ebite. Oh, bon comprendre te laisse sa famille na yo botika distraction bo sala. Botika distraction bo sala. Bilo kasi tana la posa loba mi te pona déconner bo bi déjà que nazala mal bouche. Na biboy. Ce qui ngam na tinda bino boza na problème je t'aime te. Ngabe mna tinda bino bo tout la te. Pour vendre la caba faux Facebook pour mouton na makambo sala vraiment busy azana mambo sala ya important na vie na abando sa mamba bongo te le bo conseiller bo bando comprendre ba tout jalousie na bi na préféré li babe na nga ke étoile na ye soit disons étoile na la na cave li babe na nga oui j'accepte c'est moutonyo surtout souffrant na vie yo kasi na souffrant na vie ata président Fachi ava comme président le président na biso to linga mingi Fachi Félix Tshisekedi a marché, a tambola, a mon appel pas si peu pour me belle, babo qu'il a pas gaz lacrymogène, n'a pas mal à moto, mais les lots fatching de carré déjà. Joseph Koutou, a nyo comme a fa comme mon konzi. Pour une nyo comme te, Nzambe Koutou, yes, Koutou, mon Nzambe, ba bête, babo qu'il a so, ba baka et koulous. Pour nous l'accepter, que c'est normal. Ok? C'est normal, mais l'on a préféré les babes nanga makasi kane na zalabwe. Banda botama. Kane na force l'autre na vanda ka banda non non ouais ça monter. Na mona passer pour na futa ndeko na mona passer pour na changer mon tuka donc na vanda ka na pa moi si ba salelanga. Na loka bino fona mona passe que ça la ba beza pamba na nyonga luketu po YouTube ke langa mana zo ndako. Na efuta ngana zo mbongo na futa. Bino bole la tête ba bloquer ndim. Bozole la nembongo YouTube po bozo ndako. Empiaka bozole la piaka bomoni piaka ndebo olela piaka loka baba tam piaka botela da bo calculer déjà nzembo déjà ndenge yeki loka da ba change komba déjà en fait parce que déjà en fait na minto kombo na yango nde makambo na internet ba ivoirien ba ko cliquer tellement que tala ma YouTube ko futa biso permettre mon na malo ngona cava zo ta studio
Bon se respecter bino soi-disant ba madame hein. Ngam na tiki si bino ki madame te ngam na boua ki si bino crena crayon te pour le bo simba micro hein. Ngam na simbi si bino micro te. So za la ka madame otangi saka na maternelle otangi saka na primaire to na secondaire ngam na boua ki so micro te pour le ko ma chroniqueuse. Ngam na simbi si bino micro. Ngam na simbi si bino micro pour le bo ko ma chroniqueuse. Nga na simbi si yo micro to mi simbeli micro yo moko po luka vi do simma micro no na malembe ndo simbi micro ndo komi chroniqueuse respecter biso ba ene nesi nga na ene no na musala ki chroniqueuse respecter nga na ya no do pu benga nga ya na musala ki chroniqueuse na ya benga nga ya grâce po kuti nga na musala ki chroniqueuse sia yo ngam na bwa ki si yo crée ngam na simbi si yo micro po mone zo simbali so to tula yango yo simbi micro bino comme c'est internet place ba désespéré muto vie simba kate fo ya ko mi bua kan internet po azavi luka vina malembe sia mais franchement quand je parle pas ba na rolo ba fianta ma boma na biso bino ngana lenge la ba tuté po bosela nga tintsani te bo kabo bo bimisa ba preuve bo si bo tindela mbonga wesa na cotisation bo salela nga na vivre la cotisation te na vivre la cotisation, alors je m'en fous. Ok, olinganga te ba je m'en fous, je m'emballe. Je m'emballe, na biso soi-disant madame ngam na boua ki si o créé. Ngam na boua ki si o bi ki ta otika ko corriger ba la maternelle bande ko tang sa po yo simba micro. Simba micro na malembe. Et puis ndo yo simba micro na yeba ke na ya no poza ene no ne na za be faut respecter nga na musala o ko kutanga. Madame, go mi chroniqueuse. Yo. Langwe. Donc si ma micro na malembe na ba faux compte non yo soto sala no ya ko komela na inbox. C'est respecter na ebisio. C'est respecter na oloba. C'est respecter que moi quand je parle, so nga na posa oloba na mkondi na bino no tanga kombone. Alors so nga na te statut na tangi komba mutute. Comment vous allez venir commenter genre que moi j'ai cité son nom, moi je vais pas citer son nom, d'accord? Je ne vais pas citer son nom, moi. Je parle parce que je suis libre de parler. Toi, on a liberté. Il y a le barabi, soto le bate pour yen nan. Il y a mon kondi. Na biso madame respecter ngo musalo yo kokutanga na ene no fo benga il y a grâce. Il y a témoin. Il y a passeport rouge, il y a la star. Ya. Boniko. Ni musala ke kotika te ako fula banda fula mabanda zana succès mu kondi numéro 1 et PCN succès. Cave. Na préféré quand on a numéro 1 te makasi na préféré faire liba benetinga mena la pungi itoko s'il te plaît. Na bi ke ba okipenga. Na bi ke donc ata ba marchandise nga te kamite mena bi da ke na matana kita na mo futa ndak monter en fin du mois. Na mde na bo nit ko bo so na voisin na restu. Ka bébé, je veux voyager. Tu veux aller où bébé? Allemagne? T'es na mon dieu tout fona ki na nga Italie na ko ta Rome. Et boya koma buzoba awa te na ebisi bino na ekuna posto sala live soki nini audio ote pona na makam nanga no sala na krati no makam nanga pona expliquer bino ke so na lobaka te za pona banga bino te na banga ka mobali nanga poso ka moni video ako silika pa peki sakanga OK na famille nanga bino te je répète encore binote na kene tazi bo monanga ke nova na banda kabatu mutunya ngo berger nga na kuni ne tazi na tombola musapa ebisanga na vanda na botel bande baneti na suka séjour nga na zongi Congo parce que je me respecte yo kasoni yo madame yo kasoni na ebiso garder bande no na musala ki chroniqueuse okomi wane musala no bandisi kasoli musala ngo ya ko luka na malembe na like so ndenge tambula na like so ni babandaka. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube nanani. Aujourd'hui nanani, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'étais très content de vous savoir si nombreux il y a like so ni basala annonce na des annonces OK. No sala ko so na posto so na ya ko so na malembe ko yela ba lo yenga fo compter pour ngam na boua ki si o créé ngam na simbi si o micro te OK bo se respecter mikolo
Bo se respecter ngala mu kala mutu te na sala ka vidéo te pona ko défendre mutu so na sala vidéo na loba makam na so na loba mama ba musicien po ba musicien baza ba star na biso muninga na to collègue na chroniqueur to chroniqueuse na o sala la auto défense te so na sala mo avant lelo na tana te temo déjà temo déjà wama boma na mitu na bino bondo luka succès bo zwa succès ba pesi yo ta fina ngoma ba mbongo zwa ba wolo zwa nyonso succès ba pesi yo zwa mais stabilité vie exact mu pepe oyenga ngaka kai na vagabond na préféré na za boye na tourner te na viva kana mbongo ya YouTube te na viva kana mbongo ya YouTube te loko koti na manda buzoba toko baluka na poto yo madame toko baluka na poto to lié poto ensemble de toutes les façons a béni victorieuse buzoba te en rentrée scolaire raison ma donné ko ko zonge la créer so le vandika na micro na déjà ba yebeli na poto modèle na diaspora ningani modèle na moins de 48 heures a sali 700 000 vies. Donc, il y a une semaine, il y a une semaine. Donc, il y a fois, à ta fois 10 ou bien fois 7. Ok. Donc, il y a ou bien fois 8. Mais il y a une cotisation. Il y a une victorieuse. Pourquoi la chose victorieuse? Parce que je suis pauvre. Pourquoi la chose Mindondo mokote ebandaki kobima na niveau ya internet. Mais bandaye asali hommage ya DJ Arafat. Ba vidéo ebele salami pona koloba pourquoi sali pona ndeko na biso te bozowela bosala moto mosusu. Donc à partir na ye internet ningani ba rando ebotami ba mindondo o ebomba magina se ebimi grâce ya matanga ya ndeko na biso mindondo. Or que entre temps ndeko na biso mindondo tango akufaki ba mindondo ebanda ko bima kaka mokola kufaki. Voire même quelques chroniqueuses va bengakinga ba lobby bazoteki la bango ba badge na $10 avant ba kende ba lobby o nyonso alinga za na matanga façon ba badge na $10 bango ba kopesa mbongo wana te balingi kopesa te. Donc mindondo se bandaki na ba mikonzi oyo ya théâtre babandaki kosala mindondo pona likambo ya mbongo na matanga ya ndeko na biso mindondo. Donc mindondo oye bandaki ezalaki liboso local. Même mindondo mokote na matanga ya ndeko na biso mindondo ekomaki na niveau ya internet. Mais tango Karine Mokonzi ndenge babengaka ye na bafani na ye autorité morale tango asali likambo mbala moko mindondo ser na biso liwa na ye ekotisi susu mindondo na kati ya net. Donc mindondo elakisi rando na lingala mindondo. Bon, na lingala ya normal yango wana Karine Mokonzi azali penza victorieuse. Pona mbongo Karine Mokonzi ye pana ye na kanisa boyebike mbongo azwaka ngo kaka ndenge azwilaka ngo ebongi soki bolingi otuni ye to baproche ne wana akokolobela bino. Mais niveau oyo akomi niveau asali makambo oyo esepelisi moto nyonso. Même olingaki te fo esepelisa yo parce que ebakisi goût d'internet na kanisa biso nyonso plaisir tozwaka susu mingi na télévision te mais na net. Surtout pona biso na biso iboso plaisir na net ezalaki mingi pona musique mais lelo yo ekoma pona be spectacle ya kitoko. Alors be spectacle ya kitoko na kala muta simbaki yango mingi grâce mbisi be spectacle oyo ezako ningisa diaspora yango ngana zalaka fan na fidèle. Mais lelo Karine Mokonzi azali incontournable na niveau ya net. Même soki grâce temo alobi parce que c'est asalaki biloko ndenge na ndenge na page na ye. Bien sûr ngana ozela atina nga photo ne ya Congo nenga kiti nenga kutani na ba camarade na ye oyo bazako kumisa tango zaki
na estate mais namoni ata eloko moko te ni ba félicitation ni ba meleloko na bato yo bakomisaki ye mais eloko namoni kaka mbala moko biloko pe bino bomoni bon nga moyena loba ezate na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.